Fatia bengi bandeko na famille ayebisi bango muto alota te ke akomi membre ya famille présidentielle. Bolanda na ba TV te. Kasavu bazala muto ya ba Congo tu bakoma ba ministre. Mobutu Mungala Bangala tu bakoma ba ministre. Muza yaki na ba mina sema ba Swahili tu bakoma ba ministre. Kaka Fatinde so akomi mukonzi. Yo mulubo vandi na kweno zolia ndakala na fufu okomolo bangala okoma ministre ndoto ababa. Katumbi, ça ne sert à rien que comploter contre la démocratie. Il y a qu'à répondre à des crimes économiques qui nous salent. Mbemba yo bakanga yo, ça fait 10 ans. Au côté CPI, mais la mayonnaise na beefsteak. Il fallait soit tant quand même au Vandata na Congo, au liabali, tout mal à maboke. Ok, poto ko comploter contre la démocratie. Zongawa. Ngwanda ba implantera parti na réseaux sociaux te. Yaka ko implanter parti no pareko ato kanga mutute. Omoni Fayulu ndenge ba Congo balobaka Fayulu bubu tombokele atomboki. Fayulu ata sali marche pendant 365 jours to kanga la biso ete. Akolembaka yemoko. Biso to sala 37 ans na combat. Fayulu lokola ye alingi na za opposant biso to sa 100 ans na pouvoir. Calculer âge nae akokufa akotika biso na pouvoir. Comment to sala 100 ans na pouvoir? Félix Tshisekedi a sa 2 mandats à Longwe. Kabunda zwa sali 2 mandats à Longwe. Ngana zuna sali 2 mandats. Yo pe tokotala parmi ba journaliste modèle au mati pe na cadre ya genre moi si au sali pe 2 mandats. Wana Fayulu ka en opposition. Lokola ya lingi opposition akokufa opposant historique. Très heureux de vous retrouver si nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission préférée sur cleboa.com avec votre humble servante Jolicia Sompi, la poupée Barbie de la presse en ligne. Autrement dit, la remontada de cleboa.com. En tout cas, ça linga bien qu'au coup de sous le parce que ça fait tellement longtemps. Tout le monde a la sous tête, aussi la kaboé, internet, kataki, et zongi vraiment. Merci vraiment, on a battu Nyon, on va continuer à benga biso et puis merci vraiment. Konzamboka Sika Otozui, Félix Tshisekedi, son excellence, Félix Tshisekedi, Chilombo, Wamulumba. En tout cas, pour aujourd'hui, vraiment, on va aller parler avec celui qu'on appelle Fils Moukoko, parce que to Zala n'est toujours. Normalement on est prophète parce que ce qu'on a makambo qui non bon moi ate loko mo bo glissa bo mo la kabu komi mais na comprendre abando sambela tika makambo bien sambela ko bien bouger banzungu to éviter mais avant de commencer on va aller dire bonjour à Fils Moukoko. Bonjour. Jolicia, moi c'est Gitogoki. Bonjour. Boni. Ouais, na sepeliga ndenge to moni o babengaka o balobaka avènement ya un état de droit nganayo na makambo bo banda ya presse à liberté. Les alari facile tegoyaka na temple de la résistance les lotomoni dans d'autres et latinzoto. Vraiment merci beaucoup. Boni na base boni mamonyo sozo kenden. Ouais, marambuto est normal super forme na idée que les partis du peuple et comme les partis au pouvoir, c'est-à-dire le peuple au pouvoir, Fati tozo zela prêter serment et bongo abanda musala na cadre to banda musala biso nyonso fini marambu ya ba polémique inutile siko il faut to pesa peuple oyo peuple ayoka biso to banda koloba ke biso to changer mboka eza affaire ya ba congolais nyonso. Oui, parce qu'à fond, ils sont na base que ça l'émission au côté en bas, mais les lopes on a recoté comme ça, tindika côté boy kende na ngobo vraiment nous c'est comme ça compliqué. Bon, le problème est ali au moniso parti Zubukonzi na bato banda ko finga bino bato maboma bato Tshisekedi bango tubaye.
d'abord opportuniste mais yo soki baboyi okotomboka po yo banda koya l'air bagaz ezobeta. Dans le premier ali nga tant que gardien du temple déjà nazo yebisa batu ke na kosala te na gouvernement oyo ya Faci pona tikala toujours ko contrôler makambo ekende na droit chemin, c'est-à-dire nga na kotikala na parti na tina ete na contrôler batu na biso bazokota na pouvoir pour mingi bazokende na idée ya nakoma pe na ba immeuble neti bato ya régime sortant, nakoma pe na ba Jolicia 4, nakoma pe na basi ebele nga na kotelemela batu wana na idée ke makambo wana esalama te pe respect ya batu ya presse. Donc tozawa makambo yo esalami tozoyebisa na peuple congolais le temps est venu ya kosala musala po Congo ekende liboso. Donc yango nde nazo informer déjà batu que na mettre en place elongo na ba combattant organisation moko babengango armée des bâtisseurs tshisekediste ABT. Armée des bâtisseurs wana ezaka ya bato ayi de pesite ezali pe pona bato bavotaki Faci te, c'est-à-dire ba citoyen congolais natina tokoka kosunga mokonzi ya mboka asala oyo ya promettai na peuple congolais. Armée des bâtisseurs tshisekediste ABT. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Mais yebisa biso non na makambo bazolo bakeno Félix Tshisekedi a trahir papa naye, a trahir UDPS makambo ça les a normalité. Comment est-ce que ezana batumsu ba benge président étiquette? Pourquoi? Ouais, trahir papa na nini? Il fallait tout na baton na nini par exemple. Na ko répondre na question moi. Parce que balobi que non ba encore ya ndimi normalement fa ka za esprit net papa na ya za esprit papa na été apparemment ba teka wana batumsu net ezana batumsu bazo benga vice-président, président Zakaka, Messi Kabila. Bon, le problème est que Félix Tshisekedi, ndenga zana batifo baeba, aza Félix Tshisekedi maza papa na été. Ozo comprendre, Jolicia ndenga zana, oza Jolicia ya papa na bino moza été. Félix Tshisekedi azana façon na ya komona makambo. Tshisekedi le père pas azala na façon na ya komona makambo. Ndenge David asalaka eza ndenge monte Salomo asalaka makambo. Le problème ali na minito biso nde tozali objectif ya parti politique ezalaka ko conquérir pouvoir pe ko vanda na pouvoir yango bana ebele. Objectif na biso ezalaki bongo. Mais il s'est fait que na parcours politique mutu na mutu azalaka na mission na ye. Tshisekedi mission na ezalaka po yozwa liberté o babengi ya presse lelo elongwaka makambo RTNC mais comme appelle lelo ba kleboa lelo nde tozali awa na minute oyo Tshisekedi asala mission na ye. Félix aye kosala mission na ye o eza ya komema peuple na pouvoir. Donc à trahir ne l'autre côté à salika ko babengaka continuité ya mission ya Tshisekedi. Le problème est que président étiquette na yebité na makamba pouvoir cadeau ya la raté. Kabila kuta azwaka dauphin na Eshadari matika ya bundana biso bitumba. Pourquoi déclarer raité que héritier à pouvoir mbala moko? To gagner pouvoir au eza kadote. To gagner yango na prix à sang, na prix à ba sacrifice pe ba boloko. Félix Tshisekedi a prêté serment. Bazolo bazé étiquette a kosale le roté po FCC et bimi majoritaire na parlement. Nako répondre batu balobi ba ministère ebelo ekangambo kaizaka kuna na FCC et puis faut travailler na bango ba imposer bango wana bilobela ya bato alamuka o bakomi mabaluka bato nga nazoloba ke bakotele maza o nde baza biso tosala 37 ans opposition bango bakosala 100 ans ya opposition. Donc bato wana bazoloba babipola Batou ya Abesho le Antichrist 6666
Batuya Moïse Katumbi, Iranium, les trafiquants criminels économiques, Bangonde Baoloba Bilobela. Le moment où Bango Bazoloba, les chiens à boire la caravane passe. Ndenge kaka lempe la lobaki. Tango bango bakolo baka fati ya kokende. Donc tango bango baoloba IDPS azo kende. Donc mwa senga yi moto bakati se bale bakoma na kati Fayulu mutu aliboso ya koganga. Mbwa lakisi ezaleli na ye. Le bazoloba ke mbwa senga Fayulu. Na minito na oyebisa yo étiquette par rapport à quoi? Na France Mitterrand azwa bukonzi Chirac azala na majorité Chirac azala premier ministre. Étiquette par rapport à quoi? Toya to sala biso mo IDPS po baloba ke toye na dictature. Mandela babeta e fimbu na Afrique d'ici de pas Mindele. Jolicia. Soki Mandela azalaki na politique à réconciliation nationale te, mais Afrique d'ici de komane cho ezate. Mandela tika Mindele anoma Frédéric Declerc na gouvernement. Akenda konome kutu bandi moko ya Boutelezi président ya Inkata na gouvernement. Aptia Boutelezi ministre ya défense. Boka mwate sobo moni Fati atie ministre de finance mutu ya FCC. Ezapo ayi bato kangai. Ça je vous l'ai dit. Et moi je suis en train de dire oyebi ngana zana o babengi 99 chance ya kosala na présidence de la République. Pona bunda bitumbo. Mais soki nazoloba na kosala te. Ezapo identité ya parti nange bebate. Po bato ebele bazoya na minito yo bango bazoloba baye na ba projet misusu ya koloba ke bakomatisa fusée. Bato wana il faut bakutana ke na mutu moko ya sala te asiveyaka bango voma na ndenge bazosala. Po muto ya kosala blague ndenge Fati azwi bukonzi. Azwi mbongo ya leta akomisi yango mbongo ya poche na ela walai bilai. E boka mama nanga bakongola ngambu baloba mutu wana na kotande voma na mesa batu ba omona. Po bitumbo yo tosala yango te pendant 37 ans toza maboko pembe po yo oya kotache biso na ba moyibi na yo o mesa nango depuis kala na ba régime ebimi. Fati akosala penga naza sir Jolicia biso IDPS tozalaka na o babengi onction ya kobongwanisa mutu. Kanga bongo azalaka ministre Mobutu na gouvernement Tshisekedi, Mobutu alongoli Tshisekedi kanga bongo alanda Tshisekedi. Bato ebele bomona bato ya FCC so ya Kabila ana bazala na bango miyibi te. Naza avocat na bango te mais nazoloba réalité. Système eza ya miyibi. Jolicia il faut yiba soko yibi te toko koselo makambo e pas président. Le cas ya Daniel Mukoko. Ministre Daniel Mukoko ayaki na makambo ba microfinance. Abande ko sala bien. Mais bakenda ko koselo makambo e pas président ke yazo sala. Ezala régime de système. Toza sir bato ya Kabila. Po biso totikala ko revete ke tout ça le parlement monocolore IDPS. Mais batouba bosanate soki premier ministre abimi na majorité na bango ya FCC. Abandi ko bloquer lutte contre la pauvreté, président a droit ya ko boma parlement wan. Pe biso tokotika la base Jolicia. Donc à tout moment parlement bandoko tabiso to bando zala libanda wan. Conseil des ministres nyonso ebando kota na parlement de Butoro bandako tala makambu balobela kinini pona tourisme. Donc makamama seke zate toko linga te to échoué pour lobi ba Fayulu baloba ke bango bakomi ba leader. C'est bon, papa fils, en parlant de Fayulu, AP à s'autoproclamer président. Wanapona balobi ke non bango de ba gagnaki bozui pouvoir bo c'est pas mutumsu sko bo sukandeli. Fayulu a s'autoproclamé président, aza président d'Akuna, à moi sina togolaise.
Lem Soupagoza président Kanluka. Fayoula Soto pour un président total aye soka kokota na parlement te. Après sa mot d'ordre na ba député na bango la mukaba kota te. Omoni kolo tandoto a copier n'est pas égalé. Fayoula zolinga copier Tshisekedi ndenga lobaka ye président eli. Photocopie za originalité. Fayoula linginde lenga lobi kaza président to keto kange poizo gaz. Aotika la ye moko walai bilai na webso jolisa kanga data le longa makamutu na loba no sala. Fayoula rotika la ye mona ki non le problème est atika ba mamno ba bandundu. Fayoulu ba ye bien na bandundu te. Fayoula zara mutu abota mane na Kinshasa wa akomi kozwa bato abandundu. Nazoloba na batu message na ngao nazo pesa siko ezani. Bato abandundu ifo baye baboy. IDPS ezala na mutu abandundu mo confondateur. Misu na ye kufa po na makambo biso ba fils mkoto bundaka. Kombo na ye Vincent Bwankiem. Azala confondateur na biso misu ekufa. Mobutu akotisaga ye na kashomo ya molili abimisi ye mbala moko moye bete misu ekufi. Wana ba Fayoulu bazate bazaso na ba gardien. Pona loba kango ngai ile na banda politique na ba Jacques Matanda na bolenga nkoi. Fayoulu na ye bakaete. Nga na banda politique mineur na ba âge à 13 ans. Wana Fayoulu azotanga ba soki ba grammaire soki wapi yango. Lelo ya kokoma leader na biso po aza na ba jeep biso tomataka ba kombi. Yaza leader anani Fayoulu. Na minito nazo biso Jolisia, il faut yeba makambo yo. Fatia komi président ya ba Congolais tout. Eza bato bazo ba ke non balu bakande bazo sepela parce que bato mususu ba sepena pouvoir te babi boza tellement boza na tribalisme makasi yango no somona ba wewa bazo sepela bato so bazo sepela me bato ba ekolo mususu vraiment te. Mulubo azo sepela il faut que ndoye bise atika ko sepela. Fatia za président balu batin Muluba nyonso yo kanisi atawa timbola ka diama okoma ministre. Biso to bunda na mboko yo poto sala o babengi régime à méritocratie. C'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Fatia bengi bandeko na famille ayebisi bango muta lota teke akomi membre à famille présidentielle. Bolanda na ba TVT. Kasavu bazala muta ya ba Congo tu bakoma ba ministre. Mobutu Mungala Bangala tu bakoma ba ministre. Muza Yagina Bamina Sema Baswahili tu bakoma ba ministre. Kaka Fatinde so akomi mukonzi yo mulubo vandi na kwano zolia ndakala na fufu okomolo bangala okoma ministre ndoto ababa. Le problème eza bato abongo occupé te régime na biso eza ya l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, chacun aura sa part dans les boulots ya salak. Nazo profiter Jolisia tant que gardien temple à démocratie yo mutoza na poto kanga valise no zonga déjà mboka. Zonga mboka tozo bunda to memela président azwa mesure oyo balobi ya kolongola ba taxi kili batia na douane. Surtout mesure ya kolongola ba taxe na ba produit ya damage poto lalanza la panda ba nebele. Il faut longola o balobi taxe de produits alimentaires. Po en attendant to bandolo na bilanga me balose uta ba kiba ba Corée, balose uta ba Argentine, to vimba na mabumu ba c'est pas gentil e longwana to koma bien. Yangonde to bisabino na minito yo yo mutoza libanda boketu songa no mboka oluka bar moko banda répétition na de osala disque na yo. D'accord papa, pe bokomi pe bozu bokonza ngoni nango ozo promettre la peuple congolais baza passion sa kosa makambo bosa. Nazo senga na peuple congolais azala o babengi salle d'attente. Le peuple congolais doit
travailler avec le président. D'abord, n'état pour Fayulu na virus et le Kebolaya tribalisme. Peuple congolais, il faut dénoncer tribalisme. Il faut dénoncer la bande nyonso ya babandi au Fayulu na ba muzitu bazo utiliser ba kataka ba tu machete. Peuple congolais bo aider gouvernement oya fati. Et à part ça, peuple congolais nde boko pesa biso ba information. Nazolo bano mutozo landanga libanda. Régime euti kosile alaki muto alingi aya na projet ya kolongola maticha basenge pourcentage. Yo mutozo lingo ya na ba projet na Congo. Muto gouvernement ya président nanga Félix oya ko sengo pourcentage benga na numéro nanga na opesa. Na ko kotele na ministère wana na si masasa ba sode ko sila muto liboso ba bomba na régime oyo kozalanga. Yo muto ozo yo kanga olingi koya ko sala projet na mboka basenga au pourcentage benga ngai na nime liboso bo wanda ko benga ngai po bo pesa nga ba encouragement bo tindela nga ba mai olingi oya ko sala investissement benga ngai soko bengi nga na téléphone oyebisinga ke ministre tel asengi mbongo na ebisio na ko vandele liboso a ministère ne tia ko démissionner. Le premier message Jolicia tozoloba Katumbi ça ne sert à rien que comploter contre la démocratie. Il y a qu'à répondre à ba crime économique qui nous salao. Mbemba yo bakanga yo ça fait 10 ans. Au côté CPI mais la mayonnaise na beefsteak. Il fallait soit tant quand même au vendata na Congo au lia bali tout mal à maboke. OK poto ko comploter contre démocratie zongawa. Ngwanda ba implantaka parti na réseaux sociaux te. Yaka ko implanter parti no pareko ato kanga mutute. Omoni Fayulu ndenge ba Congo balobaka Fayulu bubu tombokele atomboki. Fayulu ata sali marche pendant 365 jours to kanga la biso ete. Akolembaka ye moko. Oyebelo toloba. To kangete alinga ba kange pa asala azwa gaz te. Akobando sala ga marche yeto bengi ye aya kokomata ministre tourisme pa tonga hotel na Faden House. To pesa ta ministère à tourisme abona. Toke kange na makasi. Omoni mutu so abona e ko sala bozwe na makasi akoyiba. Vomia sala te akoto opposition. Mais Jolicia na zolo banayo. Biso to sala 37 ans na kombao. Fayulu lokola ye alingi na za opposant biso to sa 100 ans na pouvoir. Calculer âge nae akokufa akotika biso na pouvoir. Comment to sala 100 ans na pouvoir? Félix Tshisekedi da sa demanda à Longwe. Kabunda zwa sali demanda à Longwe. Ngana zuna sali demanda. Yo pe tokotala parmi ba journaliste modèle au mati pe na cadre ya genre moi si au sali pe demanda. Wana Fayulu ka na opposition. Lokola ya lingi opposition akokufa opposant historique. Donc biso nde tozawana na pesi ba na yebisi bandeko nyonso a diaspora bokimaka mboka po ki voye le kaka bozonga na ba projet na bino boya ko investir pour to lutter contre pauvreté. Numéro nanga contact bino bato ngwando bofinga nga bozwango po bofinga mais to komi déjà parti au pouvoir. C'est le peuple qui est au pouvoir. Numéro nanga za plus 243 085 084 65 55 plus 243 084 0 donc plus 243 085 084 65 55 wana okozwangai na cadre que les gardiens du temple la démocratie tozawana poto sunga président Fati a marqué bi Congo comme les États-Unis l'opposition à nyonso si là peuple congolais à la tabilamba sika la lutte continue.
Merci beaucoup. Là, c'était fils Moukoko de l'IDPS. En tout cas, parce que elle vous posé question directement, vous avez la réponse sûr. Et puis à chaque fois, dans une émission, Maramoto a promettant dans émission de Makambola. Bon, on ma BTN, on a vérité parce que ça va tout. Non, Jolicia, on peut sa position, non, on a fait sa position. Et ça, n'est Makamboye qui est des photos là. Merci beaucoup à toi, Marcus Ngangeli. Merci à Junior Kabé, mon grand frère, sans oublier celui qu'on appelle Jolili Atala, en chair et à nos. Merci à Délanation Tonton Banda, merci à Pichu Mangaya Boss Lady. Je vous aime beaucoup et restez branchés sur cleboa.com. Bisous, bye bye.